Audio Jungle. Audio Jungle. Mbote balandi ya Congo Live Télévision, merci Esika Bozali Ebele pendant la chaîne YouTube de nos Congo Live. Oui, le Blarabino, Matali politique en Boka Congo, actualité politique, Kasilelo Penza, Nazalinga Morote, Nazongeli Susu, Koluka Penza, Oazali Bongo Congolais, Mwana Mboka, apôtre Miché, Obilonyo Soboyebi. Mikoleka ki tosaki na émission to bande kolobela ye makambo nyonso ozaki victime ya accident ya pasi ya mawa o esalamaka na président sortant na biso Kabila Kabange kasi c'est mikolebele apôtre Miché a komona na tête to ebité soki qu'est-ce qui ne va pas na ye penza elongo to ko découvrir soki pasteur Miché apôtre Miché akenda mbota apôtre mbote mingi mama Jeone pe mbote ya balandi nyonso ya Congo nusi ba balanda kabiso Congo Live Vito bisika nyonso bolanda kabiso na pesi bino mbote bande ko pene libanda mboka partout bozolanda biso na ba tablette na ba YouTube na bisika nyonso bozali nzambe ya lola apambola bino apambola pe cameraman na biso pe apambola yo mama Jeone. Apôtre Miché, bonne santé, Mikole Belé au Komona. Oui, santé zali malamu, sauf que bosolo na mboka na biso batu balingaka yango te parce que si ma ba émission to sala ki wana to landa ki na ba dongolo miso balanda ki biso ba ki penza ko tia biso miso ko landa penza ndenge ezalaki mais to zali ya bonne santé parce que oya simbi bomo na biso zali kolo Yesu biso tokolemba koloba bosolo te parce que bosolo ndeko sikula parce que Bible zoloba que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Ce que tolingi liberté il faut to bandoloba bosolo mais na mboka na biso ce que komi koloba bosolo ozali munguna bato ebele parce que baike na mboka na biso bazali ko bikela penza kati na mabe mingi ya koleka. Voilà pourquoi balingi bosolo te balanda ki penza biso ko bundisa biso pona nini tozali kolobela bosolo ndeko Kabila oyo asalaki biso to koloba bosolo même nda ndenge tozali na ndeko Fachi soki bo atamboli mabe to koloba ke non awa azotambola mabe parce que mboka ezali ya biso nyonso esengeli toloba bosolo. Oui, apôtre Miché, Balandia Congo Live, ceux qui vino bamsusu, baiki bozami partout dans le monde entier, ba openza balanda histoire apôtre Miché te, o meka un peu ko résumer na moi mon poussé, apôtre Miché azaki moko oyo ba tutaka na président sortant Joseph Kabila Kabange o yazaka normal banda ko tambola makolo nyonso mibale kasi lelo penza akomi o babengaka personne vivant avec handicap. Kasi kino lelo yo eloko monte ko salema bikoleka to saki be mission pona ko dénoncer pona ko luka ete ba meka un peu ko dédommager kasi bino mo boyo kindenga lobby balanda ki baluka ki bakanga e ba salema be lokola régime uti koleka régime moko makila bango balinga te ba dénoncer bango ya soleza pasi kasi apôtre ba risque nyo yokutana kinango après ba mission to salaki na ko dénoncer na mwa makambo yo Kabila Kabange ya sala na mwa résumé ko soko koloba na ba o bazwa libakuna no ya kolanda. Oui, na bande ko nyonso bazolanda biso nazalaki victime ndeko Kabila na bokonzi na ye tango azalaki président en fonction c'est-à-dire à tout akinga ipenza et puis sima ko tuta ngai basondola kinga na hôpital et puis ko sondola nga na kati ya hôpital bankusu bandai ko bimangai na makolo donc lo lenge penza ya passe mingi pe na l'équipe penza na ko nyoko ma pe kino lelo na za ko nyoko ma pona nini pona koloba koluka ba raison na ngai ba droit na ngai et puis nazali ko senga lisusu na mokonzi ya mboka oya bandai ko sala na propagande na ye bisika nyonso za koleka ke état de droit alors na état de droit obiso tozo senga za koleka il faut ba appliquer état de droit parce que biso ba victime ya état de droit to bénéficier na ba droit na biso parce que état de droit ko za la solgate ozomona et que ça la solgate il fallait et ça la penza réel
ke balobi likambo eza bongo parce que eza na bato ebele basala mabe na kati ya mboka oyo kobotola basi ya bato kobotola mapango ya bato kobotola mituka ya bato ozomona ke okolobela ye te moto akozwa meme ata mwasi ya moto na makasi akope ozwa ye apiblie meme ata na télévision lokola ye aza intouchable moto akolobela ye aza te alors mboka ekotambola bongo te yango moni biso tozali kokoba bobele bongo na koloba bosolo ke bosolo nde tozali nango posa esengeli état de droit ezonga na kati ya mboka na biso vraiment tozana posa ke batia penza miso nazomona likambo yango eza koumela mingi parce que le fait que ya komona ke gouvernement oyo elongwe to mokonzi alongwe basali penza balie na KHP FCC alors naza koyeba te ke soki barrière ezali wana mpona likambo wana parce que soki par exemple mwasi na mobali baza kotambola esika moko mwasi asalaki mabe ntango so mobali naye akocouvrir ndenge ezali c'est pour cela nazomona likambo yango eza kolala mwa pongi parce que eza bandeko mosusu oyo tozoyebaki no soki likambo esalemi boye mbala moko bakobenga basali mpe eloko ezali oyo toza kosenga eza koloba ke esengeli bayeba kodémange droit na ngai ndenge ezali atake mwana mboka naza congolais soki ezalaki mundele awa to ezalaki français ezalaki songolo pakala olingai komona ke no tobimisi bamilio bamilliard mais lelo tozosouffrir na mwasi na bana pourquoi parce que état de droit nano etiami na misala te ozomona. Oui, apôtre Michel, lelo penza yo kosenga état de droit, to moni état de droit et kwela ki ministre oyo aboma ki penza AG ya hôpital Vijana, lelo penza azekuna na makala bakatele mbando ya 10 ans. Kasi yo kosenga état de droit na oyo penza commission lelo handicapé Kabila Kabange, est-ce que kosimba? Bon, ekosimba soki état de droit eza solgate. Ce qui est de droit à sauvegarder et kosimba parce que personne est au-dessus de la loi. Ce qui mutu moko taza likolo ya mibeko. Ce qu'on est de kosimba te. Osomona. Ezate ke mibeko mboka na biso, ezali na bawe ko attraper bango, pe ezali na bawe ko so privilégier bango. Mama jeune. Tozali na posa ke no tango mobeko ezali pona moto nyonso. Même atandenge président na biso Chilombo azali, c'est-à-dire ceux qui akeli banda ya mibeko c'est-à-dire na mikoleko ya na fait mandat na ye état de droit il faut attraper ye pour ba ko ya na sima baba na uzala na somo ya ko ba ke soki na sali boye ekokoyela ngai osomona parce que makambo ezali ebele osomona na landi na mikolo ti kolekawa na banze na ba bitando pe na ba YouTube comme tala ke na ba télévision ndenge za kolobama ke komona ndenge par exemple ndeko Molière autaki koloba na ndeko Frank Jongo osomona c'est-à-dire ozoloba makambo oyo wana za ndeko na ai ndeko na yo esengeli na yo ko memia ndeko na yo okikoloba eloko ya pasité oyo ezali bamote eloko moko boye mpo bazwa ndeko na yo banyonga ye batie na boloko epuis ozosala est-ce que ndeko Molière ye mpe akota boloko na barezo na ye ozomona batie mpe minote na maboko ce n'est pas que pour lelo oza libanda obandomona pasi ya baninga lokola eloko te non tokodénoncer ozomona lelo oyo papa Molière banda koleka na azosala ba émission biso nyonso tobandaki ko appuyer et ceux qui lelo abimaki député eza parce que tobandomona azoloba bosolo mais lelo tozo regretter da komona balangage ya ndenge wana na kati na yango donc bato bakomomona kaka no nalobaka na kaka boye tant bato bakotianga ka nazwa mwa esika moko c'est-à-dire bato penza bazoluka intérêt ya Congo nano bamonani te ozomona mais biso tokolobela Congo eza ya biso il fallait makambo échanger donc mutu nyonso akoya mabe na kati ya Congo biso tokotelemela ye parce que mboka eza ya biso tokende kolobela libanda mboka te awa soki lelo obomi nzoto molimo ekokufa te parce que molimo esimbami na Nzambe. Nous devons vraiment ya kolobela vérité parce que makambo ezo ya mabe makasi na kati ya mboka na biso voire même na kati ya ba église vérité eza esute tozoyeba eso esika kokimeleza te parce que mabe ezo fuluka partout kobanga Nzambe sili kati ya mboka na biso. Voilà yango tozana posa changement état de droit penza ezala neuf.
Oui, moi l'amboka au conseil état de droit ezala liboso et frappé penza moi l'amboka kabila kabangi kasi lelo toko mona depuis ozwa accident ana na ebité obelela ata ndeko na yo azoya bandaki kolandela yo kasi simba kite est-ce que obelela ata mama Olive po toko mona ye babengaki mama boboto ya pesaka badon ata bobeleli eleki mingi tomoni apesi badon so tobi tozonga mwa nsima na basinistre oyo bakufelaki bandeko na bango na accident oyo esalamaki na Congo central tomoni bango balelaki bake baleleli mama Olive plus de 32 familles bazwaki mosolo ya $1000 na famille moko esalaki $32,000 pourquoi pas omekana kolelela ye lemsu na nzela mwasi bakomeka ta kodédommager ou bien kolandela kana Mama Jeon émission no balandelaka mokili mobimba depuis tosali émission basi bayoki balandaka pe yango moto okosa yo te Mama Jeon ndenge tozaboye bazolanda pe balanda ko mikolo nyonso oyebani ezali chaîne batu batiaka miso pe balandaka émission no parce que olandaka na source osukaka na nzela te ozomona ezali likambo ya kende koyebisa te to Mama Olive non basi bayoka ndeko lokola nde nazopesa examen ndeko Eliezer ayebi problème na ngai ndeko Eliezer ava koma député yini muto banda kolandela likambo oyo ndeko Eliezer abana ko beka soki azolanda ngai na émission oyo akobenga nga ndeko na ye parce que yini muto banda kolandela na RLTV ozomona tango nazokende boye azolandela ngo ndeko Lumbala ayebi yango nazongela kango mingi ndeko Basile ayebi yango olongo Basile ozomona esa dossier moko te ya nani kino ndeko Eliezer abenga même ata docteur présidentiel ayato vanda ngai na docteur wana na bureau ndeko Eliezer docteur wana izaye muto ayaki te atindaki moninga na docteur et aye na $200 abino na kopesa yo $200 comment na kondima $200 moi nga muto na perdre mituka na ngai na perdre ba activité na ngai ona zalaki na yango pona koluka so na ngai ndenge za boy bare na ngai panzanaka ozomona makolo ezalaki me na ngolu na nzambe bare zonga Mama Jeon lelo nazobota na se na ngolu na nzambe ona ndimaki teke na kobota parce que ba chinois tango tozaki na jani ndenge ba changer kombo na te mais ezalaki ke na kobota lisusu te na kotambola lisusu te mais na se na ngolu na nzambe lelo nzambe asalinga grâce pe faveur ndenge na zolobela pe bande ko bazolanda biso même tient un problème mais ozali boso embuscade ko banga te Bible veut que avec Dieu nous ferons des exploits kangama na nzambe mais okuta na ba prophète ya lokuta ba pasteur ya lokuta ko se décourager te mama ba liambongo na yo ba koselo likambo yo kangama kana nzambe justice nzambe izali atale loza na ndekote ozana avocat na famille te ozana magistrat te colonel ya kolobelote tala colonel na biso magistrat na biso eza Yesu Masia soka telemi na likambo na yo okozwa solution kanenge tozoloba boye nzamba ko telema na makambo na biso parce que tokozwa solution parce que oyo nzamba simbi moto ya kokoisa ngo azate. Oui, prophète, tout côté penza na makambo tel ndongo koloba ete lelo mona mboka kabila kabange basali coalition na cash to moni penza FCC yango bazaki na bongo retraite politique. C'est pour la première fois tout le monde a parti politique, tout le association, qui ne pensa na retraite. Si tout le monde a regardé bon mingi retraite de prière, mon a basala nzambe ba sangani na ba sœur tout pe ba frère, l'église pour na kubonde na nzambe na likambo songolo pakala. Kasi lelo to kamo to moni FCC ba koti pensa na retraite politique. Una na mboka qui centre na Congo central kasi lobi pe to mona ki présence penza remarqué ya mola mboka Joseph Kabila Kabange o akenda ki penza ko fortifier bande kone ya FCC pour la kolobana bango ba ikampi ko pote ba gagner l'élection ya 2023 na ebite ko koloba nini na kati ya retraite wana est-ce que retraite wana ba kote zaki pona bien ya peuple congolais to pezaki ka pona ba intérêt na bango. Mama ndenge ni muto kokota retraite asambela kate ndeko Kabila Mama Olive ba mano sambela na catholique mais tango ba mosengo aza koloba bosolo abane kolobela bango pona vérité pona ko sauver le Congo ba telemela ke balongwe ba komo kene na église ya protestant na sekatene tango ba komi ko kene na église wana tango lisusu
représentant ya église wana ayekoloba bosolo bakimaki balongwe bakoma kokende pa papa Simon ozomona, c'est-à-dire au kota retraite sa révélation, au kota retraite sa gêne, siko okende koyisa nini moto azokota retraite atuta biso totikali atozonyokwa nzamba yoka ndenge nini ozomona, c'est-à-dire ezali kokosa ko tromper vigilance ya batu mama na 18 ans obandeko bavandi oyo totali na kati ya mboka na biso bavandi na kati ya bokonzi nini yango malonga basali lelo bandikape bakonyokoma komona ke ndeko Matata Ponyo na ndeko Kabila bakanga biti ngobila lelo bandikape bazonyokoma nzela na bango babanda koliela yango wana ozomona mboka ezokende na pasi ya kosakana te retraite nini bakokota yaya il faut koyeba ke justice nzambe ezali na bato bazosala sentiment lelo kozwa mituka kozwa mapango okosepelisa moto misana mokolo moko liweko ya tango liwe ya kama majerne elakaka te lelo ata liwe yete enlèvement ezali o bato bazolona yango nde bakobuka bible ezoloba nini on ne se moque pas de Dieu, Galates 6:6. Et le but, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ça qu'il moissonnera. O mutako lona ngonde akobuka oza komona muto okende ko luka nzambe azana problème ake ko luka nzambe po nzambe apese yana yo kende ko gêner po koma mokonzi okende ko gêner po lobe ko bible be toute autorité vient de Dieu, c'est-à-dire étape no eleki okozongela sopo yo sala nini atika kinini yebisanga ke non ndenge zali boye ndeko Joseph Kabila ndenge nalandaki ndeko ngobila na ndeko Shadari baza koloba ke non muto akomisi ngabo nani akomisi yo tata no na mama no batangisi yo na école primaire PPRD zalaki wapi ndeko Jeon batangisi école primaire azui certificat olia kumisa tata oya ye olia kumisa liboto ya ye batangisi kelasi po akoma lelo na mayele asisa université tango ya tangaki ndeko Joseph Kabila zalaki wa ba FCC bazalaki tala makambo lolenge wana mikolo monene ngana kama kasuki muto akotika na parti politique atazaki na bonzambe a changer mbala moko balango esi balongoli bomoto na nyonso akomi lokola eloko penza o babenga kango dessin animé ata onyati boy yango moko soki ka mopepe eza lolenge penza ya bata politique te osomona pe ndenge bandeko bazako loba ke ndeko akoki kozonga na 2023 nadi yango ko ya ko voter non lo bande batu na batu batika na parti na bango batia este parti na bango Congo République démocratique de Kisangani, République démocratique de Bakongo, République démocratique de Kinshasa. Wana ndio tukotika labo. Yo Olandi penza ida monantsemi po mikoleka ki monantsemi palobaki esengeli ba kabola Congo po mbokeki. Non, na lobi bongo de sens quoi que ezali impossible que bandeko bazonga. Pour ceux qui bazongi yaya, eza kolobete ba ko est-ce qu'on ko fina biso. Na ndenge koleka eza pona ko ya ko rendre compte ya ba vérité tozolo balelo ozomona alors isa malamu te esengeli bandeko wana bapema mboka eza ya biso nyonso basi bazwi mbongo balingi basala commerce na bambongo bazwaki balingi bafungula ba entreprise bafungula ta ba école po bana batanga ozomona biso tozali komona bana baza kotambola ka nzela kosenga ka nzela kende na ville mama Jeon otala ndenge bana mike bazoteka pesanga 100 francs pesanga 200 est-ce que bakolokota bana wana te basalili bango place moko po bana wana batanga bakoma bato ozomona biso tozana bato tozobokola bana nazobokola bana bazotanga ya ofele na école na ngai tabita oui. Na financement ebele. Non, financement ezate nazo senga penza lisungi na batu basunga biso na yaki komona bana bandicapé mingi na 2014 2016 na opération Likofi na yaki kotala bana bandicapé mingi bakufa ki parce que bango nde bazaki ba yanke bango mingi nde bazaki ba kuluna pona nini na yekolanda kotambola ba centre na yekotala keno ebele
bamona ki kino via ko sala ezate alors ba yaki ko koma bongo parce que nzela ba papa na bango ba bandozo eza beach na ekotala ke po bano ya simato récupérer bango yango na yaki ko fongola ka moi maternelle na école primaire alors tozana difficulté pona ko futa ba enseignant yango tozo benga ba pasteur ba bisa ba mbongo ko sunga ba musicien ya mokili bazoka ba mbongo ko sunga bato basunga pe biso po bana wana batanga ba enseignant na juste kaka souci nyangiza kaka bazuka charge ya ba enseignant bana batanga ka bango yo fele ndenge ezali parce que gratuité ezali ozomona mais tozana posa ke bana na ba continuer tanga bana bazotanga mama jeune soko ye okuta bana mwana maternelle solo ba anglais na école okoya ko visiter oyo ka mwana ndenge solo ba anglais na kati ya maternelle oyo mwana première ndenge za ko s'exprimer et l'équipe ba école mosusu oyo ezali komona parce que ba mususu bazosala ka po ba yeba ke azana école ya munene ozomona mais biso tozana vision ya kosunga keno bana na bazala okomona handicapé aboti mwana na sima ya velo azotindika ye tak ya kende classe ezate siko tango papa na ya tombo kaka ye pe azozo esprit ya tata na ye azolata yango siko tango akokoma esprit wana ekoti ye alors tango na talaki eloko wana atake pe moko na ba président ba handicapé pe na domaine tozali na yaki kotanga non il faut nazwa initiative yana na sala yango nazosenga lisungi kendenge ozali ozomona baba ezali eza obele moke toza posa baba tozali na posa ba mbongo pona ko soutenir ba biloko ya école tozana ngo posa lokola basaki bakaye pona kosunga bana wana ba musuba za ba orfele ba parana bango bakufa bazana charge na ngai kolia na bango za mapasi ozomona en plus lokola ndenge nazoloba ba musenyo so baba na ekolalela nyonso ekufi bazolalela na babashe sotali na sima babashe ezali wana o bana balalelaka yango vraiment yango ndezali et puis nazosenga na bandeko na biso baba na ekolanda ngai na sima poba yako yako bundisa ke nazali kama na binote nga nazosenga droit na ngai pa ndeko Kabila et pa na même atape singai $100,000 ekosala eloko moko te na mbongo ya janango ozomona atape singa ke zota 200,000 ata $300,000 et pas na yeko sala te eloko te ekosilisa mais bino boko yako landa azotoshe moto na biso azosala na toshe moto na bina betaki na fingi na solo ba bosolo ozomona mamoli fazali na solo ba bosolo ndeko kamera za directeur ya cabinet ya mokonzi abi non lokole za bonaki nana komona ndeko yo bakoya ba mama Denise ba ya pe ba ya kotala biso basunga pe biso ezambela tozobenga numéro ya téléphone ezali bakozwa numéro na baza ko benga ozomona tozali na posa ke baya kosunga biso po makambo tozosala vision tozana ngo ekokisama ndenge na mona kandeko nanga ekanda ndenge asala eza malamu ce n'est pas que être un handicapé et comme lokola handicapé mukolo musu nazoke na magasin nakeni kosomba biloko bana ya classe pona koya kopesa bango wilbike muta sécurité akangelinga porte non on a tout to pesi déjà ngabi kopesa nini moi je ne suis pas mandia est-ce que ezaka katsuki muto za handicapé za mandia est-ce que siko moni ndeko lokola ekanda zo tambola na vélo za mandia est-ce que siko moni ndeko lokola likunde na Kisangani aza na école ITK okumona za mandia so moni ndeko lokola Cyril aza directeur ya Ofida azo tambola na babeki mibale aza mandia ozomona tozana bato bande kolokola masango azamandia ndeko lokola frère Patrice ndenge za handicapé asika azamandia ndeko lokola mujanguma ndenge azali wana est-ce que azamandia ozomona esengeli kosunga ezate kozala handicapé za lokola moto adanga tina tozwa bango te lokola bato oyo bazana mayele te no batia mayele bazali bato batanga bazali ndenge ezaleli esengeli kosunga bango yango moni nazosenga vraiment ke batia biso maboko batia malamba zola na biso libanda ya mboka bopenga biso pona kosunga penza ndenge ezaleli nzamba kopambola bino. Oui, apôtre Miché, to komo poussa moke na souka émission na biso ya lelo. Apôtre Miché, message ni yo peno ko lancer na mona mboka Kabila Kabange sika kolanda yo eza ata ba conseiller na ye bazwami partout ba FCC na bike balanda biso mingi pe ba bengaka ya ba menace pe ezali ya koloba pe mabe ezali ya koloba pe malamu ezali message ni ko lancer okolela oza sune lokote lelo ndongo komi handicapé bo ezali pona mwana mboka Kabila Kabange tanga zaka na pouvoir à tout akao lelo kotambola na ba condition moko mabe okomi par terre okolela a dédommager na mwana mboka Kabila Kabange sikazali to pe mamo livre akosunga lelo en désordre ce qui mbela na o obwaki lelo tango mususu pe bakolanda yo message ne kokola message na gezali kaka
naza vraiment na likambo na mutu te mais nazosenga kaka droit na ngai soki ya solo ke mama Olive ndenge kaka babengaka ye mama boboto ya solo ke ayoka mbela na ngai aya pe na mbela na ngai koya kosunga ngai aibi malamu ke mokolo mokonzi ya mboka totaka ngai. C'était le 23, c'était jeudi moko le 23 na 2009 le 9 le 9 plutôt oui na 2009 le 9 na 2009 le 10 ans nde ba tutaka ngai bongo oui bi ba démarche ni na salate na kina na gérer na kina na GLM ko kino tala président na ko la ki premier ba deuxième to kota ki président kena kota la match Mazembe na Lubumbashi na match wana ya Léopard donc na sala ba démarche belé ya okende koluka ndenge ezaleli mais na moni solution moko ezozwa mate soki ba ko yokambela oyo esengei ke basunga biso ekosala malamu ata babengi ata numéro ya journaliste albité na likamwana na émission na to salaki yonde ozalaki wana tozana posa ya ndeko akobenga ekokoma kaka na maboko na biso ekosunga parce que tozana posa lisungi parce que tozala na kimia ndenge tozala parce que nazo boko la penza bana na passe hein mais tango toza koloba état de droit isa koloba ndenge nini eza o reconnaître pe droit ya mutu. Il faut reconnaître droit ya moto ya wana état de droit c'est-à-dire soka a reconnaître droit na est-ce que na koloba loba isusu nazolo baloba parce que ba reconnaître droit na ngai te pour ceux qui ba reconnaître droit na ngai ndelelo naza koloba te yango moni naza posa que non ba reconnaître droit na ngai pour que ngai pina se réjouir naza motu naza posa ko vivre sengo na mwasi na bana na ngai ndenge tozala ki liboso voilà yango ndezali maloba oyo na sengi pe nazo senga lisusu na mboka na biso na mokonzi na biso ya mboka koloba ke non esengeli ke état de droit ezala solgate ezaka kawana te tozana bato musolo kwa ba Russie bakufa na mboka oyo est-ce que depuis Russie akufi est-ce que basala famille wana nini bakotongela ta bango lupango moko boy ya lupango bakotinda ngo te ke no sombela motolo eke no sombela motoloso lupango bakotinda te ke eke no sombela mutu mai mais ba perdre déjà mwana na bango libela eza lokola papa wana bungisaki maser wana mwana na yeza kolanda musala tala lokola famille wana basana bololo kati ya motema eza ba famille faut ba récompenser bango c'est ça état de droit ya kosala bato ba botola bango ba mapango bazongisela bato na ba mapango na bango e kosala malamu mingi pour le loto za komona kaka soki moto akomi député akomi ministre akoya kosomba bobel lopango yo moto azana kati koko wana atikala ba yebi ke no aza moto akolobela ete ezo sala penza passe mingi yango vraiment na sengi que esengeli tozongela état de droit nzamba pambula vraiment balandi nyonso ezali penza wa bino apôtre Michel Bongeli tamso bokoloba ndenge nini apôtre azoloba kaka émission makambo etali kaka mboka non nazali moto na nzambe nazobondela ka ndenge na bondela ka wana ozana problème okenda poto ozana makambo ezotungisa yo mukanda depuis okenda batikela yo okenda poto mais okozwa mukanda te balobi ndo akozwa mukanda mais akozwa musala te no ya akozwa libala mais akobota te ozola na ngai na kati ya etando oyo na telefone na yo na YouTube benga biso na ba numéro na kobondela pona yo tension tungisaka yo estomac cardiaque diabète kanga yo mama ozo trouver ngo normal donc batikelo malade wana poza na pema te batikelo malade wana poza na kimia te esengo te benga biso na ba numéro na zo pesa yo na kobondela pona yo na sima ya émission kola kozanga te kobikisa yo eza wa bino mosali na nzambe apôtre Kel Michel Bongeli oya bondela tango nyonso ya ofele oteza te kino tindela nanu ngambongo pona ningina bondela bote okobenga kaka na kobondela pona yo okoyeba penza ya solo ke wana mosali ya nzambe yango na pesi bino ba numéro plus 243 89 510 86 35 na zongeli penza na lombangu yo mutoza kolanda biso zwa bik banda ko komana lokasa na yo plus 243 89 510 86 35 vraiment soki bobengi biso na WhatsApp obengi biso na local tokoyamba yo etango nyonso ngonganya ata inere ata 0 téléphone ane kanga makate ote zelana no secrétaire zelana no protocole te soko moni nazo yamba tezo sonner c'est que nazana émission soit nazali na prière wana kaka nenzela to na mateya wana na koyamba te parce que nazali koteya pona lokumu ya bakona bakonzi ntsamba pambola bino donc na pamboli lisusu mwasi nangai Marie France Makanga
oyo penza sunganga na batoli mingi pe na libondeli na pamboli bana na nganyoso Mira Marina Tamar Fonsune bino nyonso nzambe apambola bino pe na pamboli balandi nyonso ya chaîne na biso pe na pamboli wa majeur na pamboli cameraman na biso esika ozali nzamba pambola bolanda ete boyina ete ye azali kaka mutu atuna na kaka mituna biso tozopesa biano nde biso tozaba akolo biano nzamba pambola bino ciao nzamba pambola bino nyonso bokolanda apôtre Michel Bongeli na ye penza ezali lisolo ya pasi o bino nyonso boyebi bolanda ye lisolo penda mwana mboka Kabila Kabange atuta ye na mutuka na ye moko esika azali akolanda ayebi Zoé Kabila ayebi likambo wana mama Olive bango nyonso bayebi likambo wana boki ndenga tangi kasi kino lelo yo solution zo makate akosenga état de droit ba mekano ko dédommager enfin que ayeba penza ko se retrouver depuis asala accident wana lelo déjà 10 ans boko mona koma handicapé moyen de vivre ezalité talaka yo moto zaki na makolo mibalo e bakoluka kasi lelo komi na mwa difficulté na nzoto e malamu te mwa koluka penza ko sa mo ba effort ba na ko sala ezalité kasi ya ko senga penza mwana mboka Kabila Kabange a dédommagé to komi na suka merci na ba onyo so bandaki biso partout na monde entier merci na Guy Botambela ozaki bongo penza na sima caméra. Merci à un tonton doux de caractère, mon vieux David Olito depuis France, Jean-Cy bon mon papa social depuis États-Unis, Adé Capella élégance depuis Hollande, ya Roger Louma Molobel Monen, président Félix Antoine Tshisekedi, Bambo Tenayo, le patron des patrons James 007 depuis Paris, patron James 007 depuis Paris, Bambo Tenayo. Richard Makaya mama Wivine Sevolo ngala mino soki nzamba zongi te tumonani na mikolo ezali koya. Audio Jungle.